te toteka bien te na saleté bonzele kanga mi bato baoleka ndeni toteka bien te oyo eza prince bato mimi baoleka nzela eza te message no suwe ozala nini mpona bakonza mboka na bandeko nyonso na bana bino babandali c'est Paris non na Paris ekomi bosoto boye donc pesa mwa message ndenge ezaka baya balongolela biso fulu batinda mpe na daki mituka oyo adaki wana baye elongoli fulu oyo balongoli yango boyesa bien te bandele ya Paris te tozokamwa bakonza mboka balelaki tovote bana mboka me tovote bana mboka tozomona tovivre kaka na bapasi bakondisa bapasi tozoya koluka mpo na bana toboyi tokoma osaba mobulu boye nini te toya koluka fulu oyo Bonjour, bonsoir, la balance sur Abisso Podcast. C'est moi votre humble servante, El Mara de la presse. Moi, ça me cousse. Moi, c'est moi qui kébélé autre mardi, la plus cool de la presse. Oh, mais ça rebenga la Maradona en Afrique, voilà. Abisso Podcast, chaîne des actions pour les sujets du peuple. Tu le baraming, mina podcast, tu as pena chaîne auto sur un peu orphelin. Tu veux d'abord faire notre paix, ça va moi sucre, moi miliki. Oh, nous sommes contribué à la moi lipa. Au bengi sur la numéro à la bande de Kachouana. Nzambe akopambola yo. Voilà très cher amis internautes, à tous abonnés hier soir 24 oye bani 24 oye bani banda na ville ti na Selemba okitana se. Donc on remarque elle oza banda lungwa et puis elle oza ngiringinga za na katikati ya milieu. Ne balobara bandal c'est Paris toza pena babelo to kiti. Na bandal c'est Paris oboye baki wana mais azoka mwa bandal eza sous Paris te bandal comme na bo soto kolega ta baloueka. Pona nini eza bongo. Na habité na bandi na sima caméra za bona mo réalisateur Josué Mbungu babi mona muke na bangengene te so ozo bililo mona ngamba banda ndenge fulu etelemi vraiment to habité to moni ba sachet ba bidon et ba plastique et bidon to moni ba bilo rebele ba matiti to habité fulu wana eye wana na kosi nini epi banani oyo bataka fulu wana na habité so yina banda kuna biso tozo bongisa de se libana pe to bongisa te. Eza batu mususu ba préférence tia so ya nzoto me ya ndaku azoko ka même pas ko sala ngo nito moni boye déjà yo sala déjà ils ont fait ça image bien na commune bandalo bande wa mesana nga za parisien nga za mwana banda na habité surtout bito kele ba commune mususu mona ba biloko vraiment ezaka souti mais pour nani ça mabongo na bande et puis na direction nini 24 oyo yebani bandeko yo to sala la découverte oyo bandini oyo sali po fulu oyo ezala boye donc on peut ça vraiment temps na soara bande na soara bana Paris bana Paris to tonga na bango po ani bandale comme même boy mon réalisateur là na vraiment to ba soki ba fulu o ezo uta wapi vraiment no sala bien te comme on a commune munelo ko la bandali oyo mutu nyonso enviara te nga na mona bandale sala ngo ba débat mais le bandale comme commune moko boye ba poubelle ya boneti boye vraiment nga mo ku nazo banga nazo tambola peut-être nazo malade parce que solo ezo bima na fulo terrible donc ezo biso der na ebite bandeko baza zinga awa soki bazo pe mande nini donc vraiment na ebite tozo tamsa micro balader pona ko yeba sou za prom nini o sali po fulu ezale belé bozo mona penza pona nga na mona ni c'est comme si batu nde bazora ba fulu ba kango matoye yoki miswe moni ninga kolobezati otemeza temo misale monani ninga kolobezati uti musika esasa tokomi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me koli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande dipesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo nanga ya libela moninga nanga ya mutima matoye yo
Bote papa na ngai. Kombo nani ofandi wapi? Kombo Yansmin. Na vandi na Bandal na Veni Mbozi. Ok, merci beaucoup. Oh, eza commune na bino Bandal et puis direction oyo eza 24 oh mutu nyo soyé barango. Direction liboso yeba na ville Kinshasa ezara 24. Mais to oh muna 24 ba foule comme belé puis bino boza bote ka bino relais bisanga ba foule oyo cause nango eza dine wuti wapi. Ba ne ba bura ngo to nene. Fulo nyonso ekobima na wenzete, fulo na bata kobuaka. Salite nyonso mbula o soke ebeta na bamonga ba selemba bamonga fula kuna. Salitana nyonso ezoya ekangama a. So talibe ba foule o eutaka na mbula selemba uzoya fula kuna nyonso eya a ekangama a. Parce que faut batela bisongo to teka biloko lia, to teka awa o eza no malade. Bakonzi batela biso baoleka awa baomona fulo mais baosala ta réaction montagne sur point obika bakonzi batela biso parce que biso pe tozala vraiment ba samedi batiango samedi salon biso mo pe foto linga mboka na biso to kosinga pe ba pa ou bani to bongisi na ebité tous la bakonzi basali yango to simba pa ou to longola mais pa wana elongola matiti ote fo batina pena mutuka wana soki ba mituka ba ovede minene wana e pende longoli ninyo biso mo to simba pa ou chaque samedi to sala salon mais fulo to kokolongo lango te sikone bini bote ka biloko ya est-ce que ba vraiment ba yara be ba liara be parce que même au des réseaux bima o bandi matana biloko ibisanga ko bien te to te ka bien te na saleté bonzele kanga mi batu ba oleka ndeni to te ka bien te o eza prince batu ba oleka nzele zate message no soué aux anini pona ba kontamboka na ba ndeko nyos na bana bino ba bandal c'est Paris non à Paris et comme bon sorte boy donc pesa moi message ngezaka baya balongolela biso fulo batina pena daki mtuka wa daki wana baye longoli fulu oyo balongoli yango boyesa bien te et ça bien te makasi. Merci beaucoup, très gentil. Bon, qui ndenge ndeko zolo ba vraiment balobi ke fulu o e yaka na cause nini mvula so ke no ki na ndenga ba ipen ba selemba onde et même mara vraiment ba milangi o peso talibe biso nde ba to boaka yango ba konza mboka ne ba boaka yango te biso moko meli ma ozimulangi obwaki osali boye likona ngo osala ka biloko boye na suna ndeko mpanzi na ngai mbote mama kombo nani fandi wapi kombo na Naomi na vani na Bandal Ana au moins na Bandal c'est Paris mais le Bandal les a sous Paris to ebi Bandal à Paris to kamo ba konza mboka balela kito voter bana mboka mais to voter bana mboka to mona to vivre kana ba passe ba condition ba passe to za ko luka pona bana to boyi to commencer ba mobulu boni to za ko luka fulu oyo matiti ezo uta ba monga fula ezo uta ba selemba u soki mbule beti matiti wana so wenje awa bana matiti ça fait 3 mois et le mois kate evandaka asombule beti e bakisamaka mais tozo kama ba konza mboka bazo leka bazo mona bango musana ba kaka ko bengana ba tozo teka na prince bozo sala boy mais solution bien ya fulu bazo akate bazo ka eloko te tozo vivre mabeba maladi ba tifoide ba malaria kaka na fulu oyo tozo kaka ko teka na fulu bopo tozo luka toluka o matembela bana toluka fufa bana yango toluka kaka yango tozo to vivre na ba condition mo mabe to votaki ba konja mboka bazo sala eloko moko te bazo sala eloko moko te na mboka oyo bango nyonso balongoli mutu te bango nyonso ba konja mboka bana numéro 1 bango tout eloko moko te sala na mboka yango tozo talela bango ba kolongola matiti oyo ba memango po biso to sala ka salongo samedi bango batala matiti yango to sali salongo to simbi ba pau to kolongola ngo ndenge ni to kolongola ndambe to kolongola nyonso te na ndenge sali boye biso to olela kaka ba konja mboka ye moko papa Fati akota likambo oyo po biso na Bandal tozo vivre bete Bandal ba benga Bandal Paris mais tala condition Bandal et comme le gars ba toza ki sensu sensu te aya kotala o eza côté ba notre balekaka on a lobika yango wana message na suka message à suka openero kanga moi point clé par rapport à ndenge yo za mona Bandal vraiment oza vraiment na souci parce que obi que commune na yo za Paris le za sous Paris même à loueka et comme ko leka Bandal na kitoro donc voyez ça un message mo c'est très important pour la commune message à suka ka eza balongola biso kaka poubelle oyo balongola poubelle pour to vivre bien to za la bien message na suka yango wana. OK merci beaucoup Borisbo comme bandero ne bazolo ba vraiment par rapport ya Bandalungwa ndenge et comme d'abord soto donc tina zolo ba bola zolo ko quand même pas bolimbisa nga des reza te
tellement makasi ko ba mama na raison ya koloba ke bazoteka babiloko na bango awa banzinzi babiloko nyonso wana tifo yo moni na mboka na biso batu bazobela tellement ebele donc tozo ko bara ko tamola ko tamsa micro na biso pona ko yeba bana banda lelo pena tozana bango même moral kaka ndenge ezalaka vraiment fulu oyo bandeko to bazoteka biso ba jibo meli mo énergie obwaki na nzela obengi mo mai ba osomi mai yango meli obwaki changer na nzela futo biso moko to linga mboka na biso to bongisa mboka na biso parce que ba konza mboka soto biso be la ba konza mboka basala boeza vraiment kaka bandenga poste bimboka na biso ndenge ekendaka biso moto simba be mo pa o ba nini to chef volonté to za ba jeune to rosala ngo erokeki to makasi na moni pour pas ça mpanzi na nga to tu n'avait papa talara mbote papa. Ah bonjour maman. Comment on a nous fandi wapi? Comment la Cédric Sabuni na pas na bandal naturalisé na loi. Papa Cédric na minute ma peke bukani bino lolendo no sobaki ngo c'est Paris bo asu Paris te. Ah to commis déjà ba Congo te c'est Congo central. Ah et là on a réclamé car après na yebi que beaucoup tena biso pa ba konzi ba otala ngo. Voilà. Oh moni oyo awa ba terrasse na ngambo kuna esala susu te. Salité mai et comment ya karabo. Voilà. Fulu oyo l'état te mto moni liboke oyo. Papa zwana liboke wana. Et ali que non bato ba oteka na ngambo pona célébrité na bango ba loi. Ba loi tracteur pone kangisa liboke vanda wana. Depuis vanda wana l'état a seconda bisoté. C'est déjà au moins combien des années to combien de mois? OK ba 2 mois yango evandia depuis bato bazwa initiation. Tala liboso kuna papa la balola nini kuna tala pena tala et comme ka ba mo kabola ka c'est kabon est parti. Comprendre maman na ngai. Bourgmestre tozoe baté yango 24 novembre donné babongisi a sosa babongisi Birmanie kuna do nzele komi kuna babosani avendi la libération ex 24 nini Daniel Bumbaye toyoka kiyo lobi ke na o komisa Kinshasa Dubai total na maramba ngona mais yo mo moni nan patobi ke Gentini 0 Gentini pena 0 na 24 po we ali avenir munene tala ne komi po we loko kasate ke l'état ne mtakangisa fulo yo banto bateka bakangisa bambongo na bango nde baya bakangisa 0 mais tozalaka na nini kuna mai tango zoyala basalite na selemba na nini eye nango boy awa ale evandeli biso awa baninga bateka ta biloko olia yango papa zo biloko olia yango ata yo moko pena muto ateka biloko olia ni na fula boy tifoi ditonino siko papa est-ce que biso mo pende ozana za bandero musupe bazo profiter ka ne fulu eza bazo pe ba site na bango bazo ba sara est-ce que oyeba. Oh, mais comment ne sida na bango te ba papa sa sumonga fulu te na nini o na ba bata pusu e komara na tongo mutaya bwaki ne fulu na tane ba otumba ya monit milinga yango tane ba otumba est-ce que Kinshasa pena ato na centre ville to na banlieue te to na centre ville mbote papa ya rato ndero musupa za to bese parole mbote papa mbote mama monani ofandi wa radio fils la Fiston Kalonge. Nous sommes là parmi oyo to géraka wenze oyo. Nous sommes tous ceux qui collectent il y a du bosso pour tout ça travail oyo ça maki awa. To sungi buguma c'est wenze oyo mon cher faut ta mais ça oyo ba futaka ticket na bango chaque jour. Mais ça a été oyo et comme awa. Bisomo to sangisi plus de 500 000 francs. Auto pesa qui tracteur yaki et kangola ki biloko nyoso. Awa ezamba libozote na bimasu na bilidi pour la winze oyo. Mais tolobi buguma tsanga ya bandal azo sala eloro te pour la winze oyo. Mais atinda ba service na ye bo ba zoka mbongo chaque jour pour na winze oyo. Donc, ça a été oyo, ça a été oyo, et c'est des mbao. Lorsque Mboula et Beta,
bato ya Selemba ou bazo ya bazo boka na mai eya tema awa eza na se biloko ya saite e kangama awa to forcer ba mama bato awa ba teka ba makala na bango baza ba fuba ya 10 000 mais bimisi 5 000 to sai to plus de 500 000 tracteurs et bendi ko to zaki buguma sa loba que non a ko tinda biloko ba camion pour à dégager ça a été jusqu'à l'élo bandal et commune à bandal gouverner et so buguma sa bandal a sala elo moko azo sala buguma elo ko moko te ça a été eza pour la wunzete ça oyo eza ça a été utaka Selemba donc ye rôle ya bourgmestre il faut aya occuper quartier na ye oyo ça a été oyo ezo comme à chaque fois pe azo trouver la résolution te naza la preuve na roza na maman mi balé mi sa tu na ba venu oyo landi pe surtout si awa to kena kuna na la kisa yo ndenge oyo akenda ata 5 fois et pas bourgmestre et à bandal tu m'en est-ce que bino pe ba j'ai déjà bo sangana ki buluki ko kende ko tali c'est da communiquer papa ya ko tala nanu aye comme te ya banako ya e ban bourgmestre ayaki awat ayaki po ala nda bandako na buka awa ayaki après makambo ya buka azu bazu ba mbongo na bango est-ce que ayaka lisusu vraiment ayaka suta est-ce que biso eza ko na biso to ya la ndela biso to tinda batu population na biso eza awa ba ke kuna ye azo yate ba policier bazo menacer population na biso chaque jour pour la capacité est-ce que ba moyo mtu echa sanité to eza Selemba donc maman bourgmestre oyo aza incompétent na ebité so ka za mo na banda to za mo na banda été au mot de la fin no ozali par rapport ya biso siko elo do senga na chef ya gouvernement ya ville oyo jusqu'à oyo ata la sanité oyo ata la na est-ce que to continuer pendant ces 5 ans talande Kinshasa et la sanité là vraiment qui ça vraiment la sanité mais bah qui que notre projet ça qui a qui propre et récité qui bopeto voilà Bumba yo étant que gouverneur nazo s'adresser na yo étant que non molobeli ya bala ya bandal donc est-ce que okoki longolela biso ça a été oyote est-ce que okoki ko rendre bandal oyo ba no benga vraiment bandal vraiment eza commune oyo na Kinshasa batu nyonso bayebi que no bandal eza commune moko oyo ba coopérer on à Paris mais ta lelo bandal oyo comme poubelle voilà ce qu'on a quand malo baté na to ka temps tozaka na gouverneur na biso André Kimbuta atara ba poubelle kini wana tuto yeba ba biloko ngo ezalaka lisusu tote Babylone awa toza awa pour bekin moko etika laka bisika oyo ande Kimbuta ateka yango et comment en face yango ango wana pour bekin moko etika laka kaka na bande mobimba ezaka wana na kota commune awa bande mobimba toza ka susu na pour bekin te donc awa toza pour bekin te donc c'est juste un cas que non est-ce que hier oyeba a retirer pour bekin yango wapi ça a été au nyoso et c'est tout va continuer quand ça a été oh ok merci beaucoup papa très gentil en tout cas message na yo eza vraiment partager la kondipe bande ko nyoso e ba bana bande séparé vraiment toyaki awa po toyeba ndenge nini nous a vraiment ya rokam comme la foule boe pe bande ko balobi mutu muta pousser raison na e foule ya la cause boe mais ngana olo baraka biso bo pe on a biso na beti c'était et bi bongo le pourquoi dans bela vraiment bongo sur les autres maté ma casse vraiment mais tous un choix Montréal vraiment zoaka ya mo le na lati pena bout po na rokota moi CTP zali na zokate tout so koba donc landanga tozo zonga bino kala mingi
voilà tu peux pas maman mutezo teka awa bien mutezo supporter vraiment ba odeur ezobima et puis azoteka biloko lia oh biso nyonso to mo préféré moi musu mona kolamba retard habité na beta mo tour na so moi soso langa mo poisson mo kwanga na lia mo mbang mo spaghetti et ça mo sibomelelo vraiment tout le monde bandizi baso tellement na biloko na bité maman soki ateka te bobi sangata na soana maman bonjour maman bonne santé comment nani santé ça va comme langa ma Pamela nga na tekaka awa na bambole eloko esa biso ka passe eza fulu oyo en tout cas topesi bino merci pour raisonner le sous biso tokoma eloko la bana etike totala nani oyo ya longo la biso fulu surtout kutunga na uchi obela 3 semaines typhoïde et betinga makasi toza naza mutu moko na teka place oyo lisusu te mais pour na passe car ande mutu ozongi lisusu koteka merci vraiment papa maman na ngande kolanga mwasi ba konji est-ce que ba omona fulu oyo to ba omona te oyo eza 24 tala prince etikali mukie donc espace nyonso ekie na fulu mboka nini batia fulu na prince en tout cas tozo pema malamu te na mboka oyo tozo pema bien te na bambole oyo babi bandal c'est Paris en gros ezate na ba client ba kima ngai na teka lisunde na banda ko teka te oui maman pour ni ba client ba olekande ni papa zwananu omoni place au candidat ke non oh tobongisi te tozuka salite pe batu balekana po batu balekana baya ko sombela biso do souffrance to sepeli vraiment ne boye bolekisa nanu na bakonja mboka batala balekaka boto mona nyonso pi to ebite ba mona biso te toza bana etike batela la biso likambo oyo donc tozo vivre bien te boye vraiment ba client ba somba rasu biloko te to comment oteka la passe biso nyonso koto oyo donc to teka raketi o chobea déjà wa mutu mo fo luka place musupo place aboye kitoro soute. Bonjour papa. Bonjour. Kombo nani ofandi wapi? Bon kombo nangaza Claude Mumbere ko vanda na commune ya Bandari na banda c'est Paris mabele l'autre qui ma bien na bino to moni moi ba 6 mois mabe parce que direction 24 to biso sobi que 24 novembre za direction munene o bandi banda ville reti lo c'est bon na suka kuna mais toujours quand moto ba poubelle wana teke bino mo em so za doye pe ya banda lungwa talisa biso banda ki ndeni pour ba fule ko mabeske biso mo ka nde to bua ka ngoto ezo uta place mo ezo ya to ntuba ndezala ba tracteur wana zo ko déposer wa. Non, omoni pays na biso eza pays moko ba négliger makambo ebele. Premièrement capitale oyo ndenge batiki yango bongo ekomi totalement sale. Donc il y a autre koloba vraiment to éviter to kolobela nini gouvernement na biso ni gouvernement provincial national to éviter so ba mona ka obi ba mona kate. Parce que gouvernement azaneti papa oyo azotala bana nae mwana sali mabe il faut sala bo kati nya pas une correction kati nya pas azolobela mwana eloko te mwana kosala nyonso alingi yango zo mona keno pays na biso to ebite wapi tozokende na wapi tokosuka moni yo obimina 24 moni yo moko so tambole o matili kolo wana okuta mabulu donc to ebite tokende wapi na wapi tokosuka donc na kolo bayangwana parce que ça ne tient pas vraiment nzela ndenge za wana toyebike gouvernement za azoka charge ya nzela azokombola eza nzela abongisi il faut landelango po ekoka kozala propre ezala pe normal mais lelo nde batsondoli yango batiki bongo gouverneur fallait alandela babiloko wana batie banani moko mais batiki biso bongo toyebite papa wani tulingara tolobaka ke gouvernement jamais mokonza mboka kolongwa to bakonzi bakolongwa na bandako na bapesi bafana po bakoma biso baboso mapango na biso parce que ti boye moi fulu wa mukio eza boye laisi ke bakombola kinde basaite zana ti to ba era momo mona ka ekipe kuna zo bakisa makaka le biso moko to linga mboka na biso te c'est ça non? Biso omoni yango na zoisa on. So ke yo tambola ba pays mususu ba pays oyo eza développé. Okokuta ke non basali ba poubelle, basali boye donc et puis bazo continuer ko éduquer peuple. Batika ka peuple bongo te. Service à hygiène ezali, service à Hollande. Donc makambo nyonso ezali nango. Mais exécution, musala na bango ba osala to ezomona na te na nzela. Ezomona na te na peuple. Peuple azo sala bongo à partir ya papa azana atika delesa del tiki bana na bon bana ba sala ni wana sala onyoso balingi
awa nde na komboli ngai makambo nde eza wana boye nakoki obwaka kuna te ou bien natumbi yango ou bien nazwi mutu moko fulu na tiki bongo ngai nakoki okende kotika kuna te oyo kuna eza basalite ezouta selembao euti wapi ekomaki ebele awa nde tosalaki bacontribution tozwi tracteur wana ye esangisi yango etie place moko tracteur wana ilifale ya sikoyo echarge yango mpo ekende kobwaka mais ndenge batikela biso awa tozoyeba te tocomprendre pe te mpo aveni mobimba eza bloke wana moye tokota ezalaka te so mbula ebeti awa obima awa te ovanda mpenza pendant même 31 heure de temps mai etondi donc moye eza te donc toyebi te tokoki oloba nini mai euta ya selembao eye awa so mbula ebeti vraiment c'est totalement sale yango wana makambo nakoki oloba yango wana message na oyo suku ekozala neti ni par rapport ya likambo ekomi bino na bandal séparé. Bon, bandal c'est Paris, bandal eza nango ka Paris mais ya sous Paris te eza omoni ata eza slogan mais eza ka bandal c'est Paris nde macro pe alobaki abi Paris c'est Paris bon vivre na odera mabebo eza Paris ou de Paris soit mabebo eza rade bon eza moko bakonzi oto zinde ba osala biso bongo parce que normalement il fallait babongisa vraiment bazo ba charge na bango so batio mokonzi eza pona ozwaka mbongo na otonga te eza po osala musala peuple pe asepela na musala osali peuple donc toyebi te mais bandal c'est Paris ekotikala ka Paris parce que toyebi bumba lelo akoti na gouvernorat toyebi nanu te ndenge ya kosala nzambe nde akota na kati ya motema na ye achange babiloko alobaki ya kosala achange yango te asala pe musala emonana et ça l'a bien fort. Merci beaucoup, vraiment très gentil papa. Donc bandeko baza tellement belé, tozo landara, tozo kobara, tozo décortiquer ka sujet et puis tozo ça la découverte na commune ya Bandalungwa malgré tout le monde vraiment Bandal et commune na Bosoto. Ni na zabu ngamoko ni na bemeke na obela nanga parce que solo e kotelinga na zola typhoïde. Solo za tellement makasi na ka bandeko mawana ba mama o bazana wenzi na biloko relier bandi bazo mata donc yango mo tozo bela mingi na mboka na biso vraiment aucun hôpital on la tala ba tebe bazo bela ba perfiser bango et puis ba makambo zo sa mebele bele pona cause ya poubelle wana donc pour réel la na tout ça ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekuli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyembisa ngai liwa ya sondima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo pesanga oferi nzambe tata mbote papa mbote mama kombo nani ofandi wapi nakomona Serge Kagolo nazala mungu numéro 42 vers kaka Bandal. Merci beaucoup papa Serge ko tel sabiso parce que tu au monde na commune na bino ya Bandalungwa full tondio ko détail ko tapena détail éclairci biso full oyo e komi awa ndenge nini eza pe souci o ezosala biso nyonso neto vandi awawa fulu ekomi kolanda biso na 2011 fulu o ezalaki te euti kobanda boye kuna ntango mabulu ebandi bazoboka bafulu na bango euti vers prison mai outaka baipene kuna likolo prison na biso ya makala prison na biso oyo bobenga ya makala wana mais eza na makala te prison na biso ya selembao voilà et comme batondisa batondisa terrasse vike etondi bafulu nyonso bamatiti nyonso ezoleka eyelaka biso ti awa vike eza pla evandaka bamai ekiti fulu na bango kuna eyaka biso tozolongola bafulu ezozongaka biso besoin na biso oyo tozoyoka ezaki efo banoni bakire kuna soki eke bakire kuna awa totema suna bafulu oyo te boki solo bozoyoka ndenge ezokimisa na bino bango tu tobelaka biso tu tozobela mpona basolo wana
toza na souci tolongola fulu tolongolaki yango dernièrement ezozonga chaque temps tozolongola ezolonga po esila besoin na biso eza bakire na nkuna nyonso bakire kuna nyonso ezalongo dans les bons mais ndenge ekendelaki biso toyaki ya salito ezalaki te voilà ngana osi kosomba lupango oyo na 2011 très bien na 2011 fulu ezalaki te na quartier oyo mai mbula ezobeta mai bandokota biso na lupango te mais lelo awa biso nyonso bamai ezokota biso na lupango tala fulu tofanda na kati ya solo bamama bazobela tala libumu nange vimba eza tifoidi vraiment sikolo ko eza pe prince boy a esuka ne so bambouteillage pe ça la mara parce que fulu c'est kati déjà prince etika le teni tali sanga ba bambouteillage suka ndeni yango oyo mpona preuve topusana liboso vers mungu bokomona mabulu nyonso esalami na tous les avenirs. Voilà. Vous comprendre, tous les avenirs à Ouaoua, tozalaki na baterrasse, ezalaki na baquartier très bien là. Ok. nzela nyonso eza kobukana ezaka mai ndenge na bamai na bango ya kotelema wa ebuki biso banzela ekotelaka biso na bandako biso lolongoli bafulawa mais ezozonga kaka tosangisaki mbongo dernièrement papa tala fulu oyo pe nomona pe nana yo moko tala nkomba ya fulu est-ce que ça 2 tonnes est-ce que ça 20 tonnes na luti ko louer 20 tonnes oyo za ba 60 tonnes combien de tours ya ba bis na kosala pona louer na mbongo nani. Donc biso tozana besoin bosunga biso ndenge bolakisa biloko bakonti ya mboka oyo muta musala oyo gouvernement bosunga biso bolongola biloko bokire kuna tozonga na ne boloba ke kin label tozape na bene to ba ke banda c'est Paris tozana besoin tozala pe propre vraiment n'est pas bumba tozala kanaye biso tozaki propagande na pigeon na Ukraine tozana besoin tolongola biloko oyo na mbonga province na nenga mbonga Kenya tolongola ba fulu oyo ngana to bimisa déjà ba 40 tonnes boaki biloko to silate mais ezoyaka na ba salité kaka voilà to silisa nanu célébrité nanu to boite social kolia ekoya mais soki tozobela to ça social ndene botanel bunange vimba pona solo vraiment aïe 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 toi en tout cas merci beaucoup vraiment mot de la fin mot de la fin papa bumba biso tozalaki na yo bande bandele nanu tokomi na suka te katikati na yo eza mpe katikati te eza bandeli na yo ndenge oyeli continuer makambo oyo bien bongisela biso propreté avant nanu kolia social ebonga tozala besoin propreté mpo libumu na biso mpe kita basalite tobelaka te bolongola biso basalite oyo bandal c'est Paris soni merci beaucoup papa merci à vous aussi merci à vous aussi bien partagé bien réussi vraiment boyebisa bakosala kaka ndenge bozoloba epuis biso mo mpe tolinga mboka na biso po nyonso ekemala merci suka ya makambo eleki ebandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika mbote papa mbote mama kombo nani ofandi wapi kombo Platini Masamba masi nava na bandal quartier Lingwala na bambole awa bambole merci beaucoup papa tomoni yo awa na sima na yo a fulu eza tellement makasi mais yo awa omela moi kopo esalaka bino ndeni kofana na bisika ya fulu eza malade eza bino mofrère boza bino très à l'aise tonde esalaka biso vraiment bien te moyen mpe ya kokondane la police eza te moyen mpe ya kokondane gouverneur eza te mpo fulu oyo gouverneur te moto akreaki yango la police te moto ekrea yango mais à suite que baterrasse au basala na bamakadam nyonso ezalaka bouché soki mbula ebeti mai oyo eyaka na salite wana eyakaka evandelaka biso place oyo basololaka na bato bana kosala prince ya veni ngiringiri fale baya balongola yango mais moto ya tracteur mpe abangaka yango moni akabendaka matiti yango emoni evandaka awa donc tokoki kokondane mutu te mais nayebi te ezaka cause ke bato baswaka nini bato baswa peut-être engagement ya kosala mosala wana basala yango bien te suivi nango suivi ya baterrasse ezalaka te papa est-ce que question de vous ezalaka bakonti biso moni tomimona passe parce que basalite ya boefula basolo wana opesa biso bamalade batyphoïde alors biso mo tout ça l'effort déjà ya kosensibiliser ta bagene totelemi tosimbi bapao toévacue yango mpo tozala bien mposo biso ozela bakonti biso mo tomiboma est-ce que boyeba yango
toko simba rapport bien sûr so na simi pa ou lelo nga na simi ngo lelo na simi ngo lobi bon so mbula ne beti sus o yaka ne ye no sani et na lala na butu naza sportif na lala ka foni so tunange zwa repos do na kolala so mutabimi na butu aye so mutabimi na butu aye so mutabimi na butu aye abuaki to sani so mutabina buto ya boki matiti ngano tout ça matiti ondeza boye so zo koma pe bebe ske bandeko ka biso moka ne zo bakisango bandeko wazo boire mais beaucoup plus et ça pena à suite ya ba carnivore tona ba carnivore malongwa te même si awa musika ngano to vandi yoko ko machine ke so mbule beti awa eto na mai avenue na mai kota avenue mai kota carnivore propreté ça la raté suivez ça la raté logo ça la raté de logo comment ya privé so bo ça les ala mutu so ça li le lo bo lemba ça li lobi lemba oh condamné nani en tant que moi na bandel c'est Paris oh mutu so mi ko seka ndeti ngabo na seki parce que na rokumisa commune nga na fandara bandel la supérité bandel le komi salité bo soto solo mbindo ozo la ata signe ya parité donc message européen ça moment de la fin pour bandeko nyonso baza ba na émission baza vraiment même moral na yo message o nga ko pesa et ça vraiment pas si mingi aba bengi bandal c'est Paris surtout message o vraiment ba bengi bandal c'est Paris mais son na lali na ndako ngungi typhoïde malaria et ra kosa biloko wana herba tiki biso boy to suka wapi so pa lobo sala ngona propre fort na yo ke ba inta l'état pas na sima makambo wana oyozo sala bwenda na pesio mibeko wana po l'état zambela minu mibali ka l'état ona akoko koloba ke sala mibeko uta likolo te ngai te donc message venu ça tout cas commune bandali bukumesa bandali atalela na nini commune bien surtout bukumesa ala na commune est bien donc na rekomnané sia te vandi awo po sia te mutu yaka na mai wana po yana salite na robeta libaku wana te merci beaucoup vraiment c'était la cité nga so na fond la mai na so na meli donc boira bidon non on a boira bidon kuna te parce que so ito sala bongo tozo sunga na te puis to tonga mboka na biso te tozo bomane mboka ngabe na so na meli bolo ko na moi ça qui na na tapena mulenga na sac tina rozonga parler la getia na poubelle donc voilà tozo ko barara ndenge ezala merci. Voilà, très chers amis internautes, toujours na Bandalungwa, Bandal c'est Paris, mais lelo na Bandalungwa, ezali sous parité parce que na simbalara bozomo na ndenge fou le mati ngomba lokola ngomba mangengenge. Ah Bandal c'est Paris ah ngaye. En tout cas, yo sala vraiment mona pasi mo boy. Na lo sega parce que tous ala ba guerre mo biso sera to ala ngiringiri. To kabwana prince of de Kabola biso Bandal donc bango bamonara bango bana Paris biso pedane to no wela ki Marcel mais le lo so totai na ngamba ngingi wala ngingi mo bo peto za par rapport ata full ezali mo la différence ezali entre Bandalou wana ngiringi donc Bandal vraiment ezo pesa soni dans le barara oh nyonso aza mwana Bandal c'est Paris de beta tolo c'est Paris c'est retour sanga na biso de ce moment ça commune na biso et kozala vraiment bien puis surtout bongisi yango to ça exercice yaya ok wenze na yo sali wele musashi do somba 100 francs na tango zu yango ko bo ona bala tumba yango muso tumba ngwesi na likolo ngwesi mais donc biso do boire les sous au melimba neti ngabo no cho mela mai na nga et puis na garder bouteille na nga wana no ke no mena tina ndaku na tina na poubelle na biso donc ba matiti ba roya alongoli mais za na batu mususu aza na poubelle na makwa mona le pango na mais a kokara même pas qu'on paie ça moi na matita mais on a 1000 francs 1500 francs en tout et donc ça là pas si mingi na comportement na biso ba congolais vraiment n'est to se comporter pour na o eza vie na biso mobimba parce que solo o ezo bima awa soki de ne mama bazo teka bo tant bazo paie marana moi chaque fois et ça quoi encaisser ba malade kati na biso et puis ba tifoidi wana vimisa mabumu comme ba michope lingama et ça pele ki to roté aussi
ozinde si papier mouchoir opangu ose moucher to pangu se longo bwaki sikotongo bela ba konzambo mo konzambo anda ko ya ko lokota papier mouchoir wana non to ke nango bongo te tok linga ba komi tozo fanda donc to betaka to tinga el mara anga na mona kasavubu to nga el mara na za mona bandalunga to na za mona ngiringi vraiment c'est que tout ça peut exemplaire tout là ça peut que te ne na za boye na linga komi na nga chaque samedi na sala ka salongo po nyoso ekene bien mo inde ko pe aza to tuna ka papa ya ndenge to sala découverte na komi na bandali donc to so la ngo kaka mbote mama mbote ya boni comme bien merci comme monani ofandi wapi nga mama ni nel na bana venu ngiringi numéro 243 yo sala ngambu kuna ngambu ko to e indi full tondi message ne ko zala ni yango tozoloba o eza malade ba ezapeli liboso à la police o ya bandal maman na côté maliboso voilà pas de problème voilà tout ça là. On est devant la police, le vandal, regarde. Ah non, pas jusque-là quand même. Hein? Tous os microbes. Moi, la sumbi, la pampex, on est au bombo qui est au tumba, on est au bokango. Ozui market, autant de si foulou, au comme ça, comme molili, on est au bokango awa. Tozo bongiso, tozo bomango. Biso moko, to associé mboka la biso. To ke libanda mbokas. Tobima. Moi suivant, je viens à Pointe-Noire, Gabon, Brazza. Pas jusque-là. On dit qu'on est fier, on est belé. Oh, c'est la prison centrale. Voilà, c'est ça. Très bien. Prison centrale. Libo, sous une érosion, Toya, oui, Matisi. Est-ce que vous m'avez prisonnier la bino? Non. Ndé bon camarade, on a bien un ville, on a quelqu'un, il y a quelqu'un qui a un panzi la bino, on a la bimi. Voilà, c'est ça. Camarade, on a bien la zalia ou la bimi. C'est ça. Pas jusque là. Oui. Message ni okopé ça vraiment et pas bandeko oh bazolo ba ke ba konzamboka ni bazolo mamboka na bandeko bazolo ba ke biso moto zo mamboka pesa un message mo boye et on sa ki to makasi. Omoni bino bochaka ba konzite. Biso moko. Et robi ke salite non sali. Ozo alimete opeli so tumbi. Uso to timo mabulo okunzi. To an salite ote. Voilà. Même bago ba konzango ya mboka na biso bazole kanaka la prison centrale c'est là munene oyo tout oyo eloko ya grave ta prison centrale oyo bato ya ndenge na ndenge babombani kuna mais boye kade bolobani aza kape banyamuka na ye mpe okangi prisonnier mpe mutuka eza malonga tale akimi na ye akei ekei yango kaka bongo olobani nde eloko na ngela senga tolingana toya na RDC tosungana ba même madame na biso oyo aza na commune ya Bandal ayo tala te en plus na sonye liboso la police tala boy police qu'est-ce que bango bazo apé tonge pe ça rapport que fou les liboso na bango yango likambo bazo bunga obomba na solo na nini me bavandi kaka tina na bango nini ka ukanga mwasi na mobile na nzela kaka omoni bato babundi alandi mpona ya mande ya boye bango ni bakotisa kuna pa komesa Bandal mikanda bakomi tala liboso boye te eloko na sengaki papa bayoka ngo pe bayo sala nzela na bango o eza prison centrale est-ce comment c'est quitté kade elo na singi bino kaka bolanda biso pe boyoka pe biso boye osama mboyo po toala bambongo te ovd busala ngo nini très bien. Merci, ok, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup ndeko ndenge ya uchi koloba butokilo ni pena ndeko nda uchi koloba et puis toye beloko moka moni bisika salite zali bondoke renera makasi donc soki bisika salite bosé bondoke komi ko rende pena na secteur makasi to boya bongo to za bana nzambe biso linga ko sambela babi nzambe alingaka salite te nzambe alingaka salite te mais comment ça a été comme na commune ya Bandalunga bana séparé comme ça a été boye pona nini bandeko balobi ki ote utaka na ipene utaka na selembau mais biso moko pe na butu so na lia na butu na bata mata na terrasse mona landela non moi ata 8 personnes ba boka ba matiti na banwa yibi sanga bandeko babike e utaka sembo bien sûr mais so tali babiloko za esika est-ce que mbule beti boy masusu et longo la ba matiti kuna ya nango mabilo babilo musu za ba ji ola esika et puis ba makasa kwanga bani ba mo apeke mutu ali kwanga na yakagi na sacha bwaki na e parce que amoni ke basali bongo de afulu liko nango
tokoka même pas kofuta bana matiti 1500 francs pour abokela biso matiti. En tout cas vraiment nayebi te so koloba nini bokindi bandeko balobande koloba bande bandeli pe tokomi na suka yango ngana pesa kaka moi position mo ke tolinga mboka na biso ezala komi na bandali te bakomi déjà tellement be to kota pour kolanda bisika nini oyo mo mavungu ezali po to la musabana mai bayeba ke lobby na biso mo foto bongisango to boya salité tolinga propriété ne sala biso do sala ça été bebe la biso ba marama mabe on a betara c'était na kati ya chaîne na biso ya biso podcast chaîne des actions pour le soutien du peuple ah wa to ko lobela vraiment babilo rabo donc to s'abonner massivement to ça ba commentaire to partager vraiment émission ya on le sala ngaza toujours na milieu na sima caméra na zaki bon na Josué Mbungu babi mwana muke na bangenge na wana zo ça pena ba merci na ba tunyo so ba soutenir nga vraiment na ba prière ba motivation et puis ba peine na bino wana so langa bien na bela ki na no mona sou vraiment te le roi déjà nous a masumi na biki na zongi ah pona repese là car ndinga zalaga voilà très cher ami internaute na biki boza vraiment ebele rola l'émission oh non peut ça ba merci na nga na ba boss na biso boss Yannick et puis boss Roni boss life et puis ba mbote belé na bino ba tunyo so oyo bazara pena sur El Mara na moni bongo Gloria Ngonda la fille en couleur la fille qui marche dans l'ensemble bateau vraiment à moto belé puis sans oublier ma famille Mialou Keren Mialou Tichik Mialou Sephora Mialou Andi Mialou na lela bino fort on a moi vieux na boza pende belé na rotanga ba kombo pene ba tunyo sauter argo maka na France na Paris sans oublier c'est que les la full musique donc on betara c'était tous s'abonner tout partager ba lié émission na biso ya biso podcast chaîne des actions pour le soutien du peuple toujours soutenir bandolo ba konde bandeli pe na rosuka na ngo to soutenir vraiment ba orphelin to ila ba orphelin to pesa mo eloko bandero be za posa ba koma même mora na biso ba sunga rapé ba orphelin na ba orphelinat to contacter biso ba numéro za la banque de cash Nzambe akopambola biso donc na suki wana nebiki à la prochaine émission to royana moi si j'ai bien oh recépler sa bandero no so bazo attendre na biso bye. From counting my blessing, my way to a begin cause the leki mingi. Ikolo na seko lekaba, ute bande bisitu benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai. Osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yemi samai. Liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai. Give to Caesar what belong to Caesar. Yebi solo kumu to pesa na nkolo. Obi misanga na mulili opesa.